0608 code à succès, code à mbongo, code à moto, Simbi Oziki. Shana banane sana. Shana mayana mayana saka. Wapi bino ba maman, hey! Ozola la maman, la mouka, le 8 mars, na espace Ngola Béton, à partir ya 10h, qui dit baté, Zalawa. Eboya ebele na journée de la femme à na espace jardin Ngola Béton. Ngabe naza awa. Mama Lebo, grâce à docteur Richard Trokuta na le 8 mars awa, pour na lobby rendez-vous simple, na C échangeur, na C à point échangeur, na espace Ngola Béton. Bisuno sotorozala parce que nga malebo na 10 000 fois pamba aux idées savangola 8 mars ngape na kozala na jardin Ngola Béton mama kozanga te à partir à 10h boya déjà ba ozoda maté ya bien kozala na jardin Ngola Béton formation exposition conférence mama kozanga te ba mama boya ebele donc to bengisi ba mama to bengisi ba jeune fille donc boye belé donc to zela bino na jardin Ngola Béton donc to belé ba mama ba jeune fille bozanga te na 10h to za déjà awa et 8 mars maman ya valeur jeune fille de valeur Kinshasa espace les assez moko est-ce que les assez moko le 8 mars ya rozwa toli balobi soit externe et interne sans comprendre tokutana le 8 mars. Lelo mokolo na ye ye nani maman Lucie Masala Futilandu maman ouais abota Malebo movie. Joyeux anniversaire à toi maman d'amour, maman que j'aime beaucoup, maman ticket et mokola lelo ezala vraiment mokola sengo po na yo tala kaka maman abota Malebo esengo o balobaka nanga esengo na maman abota kiyo yango esengo lelo maman na kaboli yango na yo maman, my mommy, my sweet mommy, happy birthday to you, mommy. Tout ça la kaka ndenge to yo kanaki ezanga te et raté te. Joyeux anniversaire à toi ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Lucie Masala Futilandu. Longévité à toi maman. Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Na bengisi mokili mobimba Afrique, Europe, Amérique, Asie. Mutu oyo bolukaki le grand formateur na Congo ya Docteur Jean Yongo mukolo tonga abotoli tonga Mbote na bandeko nyonso bazolanda biso bazomi partout dans le monde entier. Ngai oyo Docteur Jean Yongo nzamba mikuwa tozongola bato baza na mabende baproma mabende umeli wa umiti bango ba inane ba 2 ans makolo na bango za kobeba na bandako tozolongola mabende Yongo en tout cas ba o baza bandako baza kobuka na bomi tumusate o experience yango na moni nasaka 1 mois et demi donc on a ezongi de la ye o balongola prape na komi kotambola ngamo yango na pesi nzambe bato baza ba problème ba défaut etali tête fémorale o bazo za lokolo moko mulai moko mukuse baza bandako bazo kangai ba vana bandako te ba ya na centre kadi modèle la grâce tozo bongisa yango oyo outi na tous les 4 districts ya ville province de Kinshasa et ya se okomona ba moto oyo ezokende de la peine nzela ya Kisenso ba moto ya 3 pine pe ya 2 pine otuni kaka centre tradi moderne la grâce ya Jean Yongo oyo ya mikuwa okomona référence na kombo ya station DNB en face ya bar ya pistis
etalana na centre éternel modèle la grâce kokende musika te parce que ba hôpital etondi ebele na direction ya docteur Jayongo ba charlatan ba komi lolenge na biso kotana bango te soko moni docteur Jayongo te pardon kokota te. Film na biso yango ebandi deuxième partie ya film na biso ya Sambungambo avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka awa isika tosukisaki première partie na biso tango Sandra ayaki epai ya Umago parce que ya bengisaki asungaye pour maman na ye azako bela kasi na lobby boye deuxième partie angoyo lobby troisième partie ezali parce que belé botuningai Malebo film yango eza en combien de parties ya Sambungambo eza kaka en 3 parties ndenge tozota la deuxième partie lelo lobby troisième partie pe fin ezali korate yango te kasi na pesi lisusu bonne fête na ba maman nyonso bonne fête na ba maman nyonso mingi ba maman oyo batalaka Malebo ba maman oyo balingaka Malebo ba maman oyo bazalaka na ngai merci na ba maman ya Suisse merci na ba maman ya Londres merci na ba maman ya France kuna na Rouen na pesi bino merci Congo Brazzaville Pendinga partout beaucoup la biso to pesi bino merci awa tango Sandra aza kosala tout à convaincre Umago à convaincre ye que amikotisa na ye na bondumba pour que ye pe azwa mbongo kasi kebaka okopesa litoi na yo epai ya maloba ya mabe tango kokorompo yo moral bongo zwa raison otenga na salaka bondumba pona pasi est-ce que msala mususu na mokili ezali te wana eza raison te eza likola mama na ngai azobela vraiment mama beli lisusu mama zobela makasi na zoyebisa yo na ndenge nini ekomelaki ye na yebi te sokutu aganga kombo na ngai omona asali crise asali crise na zoyebisa yo asali crise banda bute uti koleka nazatala mbongo te akomeme na l'hôpital esengi nasombeli mwa kisi Sandra s'il te plaît te nazoloba teke na kosunga yo te mais liboso te na raisonne yango nanu yo telema nanu na telema oza na posa 5000 francs to te Telema nanu na mona bien natala o bien ta baluka non boye tala yango isala ndenge nini bat bazaka na biloko kitoko baze ba kosalela ngo te tala yo te ogoma tala osala marchandise kitoko boye oyo na ebisio na wenze ko wumela te ko traîner te et puis ozo audace ya ko senganga 5000 naira te nasaka na posa ko sala loko wana te nasaka na posa ko sala ngo te tala mbala suka ona sala ngo ebi ne komela ngai et puis oyebi ti lelo etikala nga mauvais souvenir nasala posa te ko bota mona na lopango to na ndako ba parents na ngai s'il te plaît tala yaka na biso loko moko yaka na ebisa yo tala ezebisa yo bapolaka mbala mibale te siko ndenge za awa makambo se bongwana maile se mata yakanga Sandra na kolakisa ndenge ya kosala nozebisa yo epele kutu baza lokola yo te mais bazo gagner makambo kolekula yo tala olati kola na yo et desino manzoto kitoko balula na quartier balula nazoyebiso batu nyonso bakotuna wana nani même nga Sandra na kotele mate tala siko Sandra wazanga tina lokola nga ozosenga 5000 s'il te plaît Sandra na kozongi c'est la yo ok problème teo eza pona mama yango zosala kina pesa yo mais tala moi si kitoko lokola yo 5000 ozebisanga ozoluka 5000 tala 1 2 3 4 5 yango nde ozoluka moi si kitoko bonzinga lokola yo ok problème teo zana tinde lokasi natindela yo tala eza pona mama eza pona mama soki pona mama te ndenge na pesa ngo te tala 5000 naira tala siko soto baxi 5000 nazo pesa yo et comme 50000 naira na kofuta te 50000 naira na kofuta okofuta mkolonini te otozela tangu okokweya tangu kokolo komi paka nde okofuta ngai te s'il te plaît na kofuta yo
S'il te plaît, Sandra Sunganga, et pardon. Et c'est que Sumba qui c'est maman. Tala. N'habite, ozo zero nuna, tant on samba ko pambolo na bompakana ndo futanga mbongo na ngai. Yango na bolingo lukambo lingité. OK, na kopi suka kapona maman. Kaka pona maman o. Pesa nga numéro na o. Te yebi numéro na ngate. Numéro na nga compte yebi yango te kaka wana. Te kaka ola pepepia. Au même numéro. Tala. Pourquoi tu te le ko ganga te? Et te yunga te balula mi balanda o. Pona nini ko sala bongo te. Te yebi te ozala ba numéro mi balé le kwa malebo. Atinda na o wapi? Te tinda na o ya 89 ozala ba numéro mi balé. Et puis na yebité mbato bazala ba piaker ozala mbongo te okizana ba compte mi balé. Siko 5000 naira so na te 5000 euros ça combien? Et puis bazana ba compte mi balé. O sala la ramoni. Ezana ba 100 francs na ba 200 francs na kati. Na ba 50 francs. Tala kutala téléphone nanga te. Kutala téléphone nanga te pour au mona monter za na kati o ya choquer nga lisusu. Ngana sala ka balo yo choka ngai. OK. Natindelio. Sandra, merci. Merci Sandra Nangai. Te ngonga yango yo. Ngonga yango za na marchandise. To luka meso te kao. Te merci. Na ozongi sela yo. Te ozongi sambela bune pona ngai. Sambela pona ngai. Ndenge nazo tambola boyi. Balule kene kitoko. Balanda nanga na mulongo. Te Sandra, est-ce que l'autre kabundumba. Allez zongi sambongo nangai. Te Sandra na osambela kasi. Okosambela tote. Na osambela limbisa. Na lobe na kati kana loba. Keno somba kisio. Loba teke soko moninga bando kima. Obando kima opona nyongo te. Ko sala bongo te. Osomona. Et puis soko moninga na kende zokene balula. Yakata ko tika ngai. Tamsu mutu moko ko mona. Tamsu suba ko telemisa ngati ba ko telemisa yo. Mbongo ko kota. Ni nyangobo e mabuka na daya. Na bisio nazo zelao ofungwa fongola moral na yo kope za ngolo kopa les ezali na so bisa yo Sandra bayo te nalinga kaka moninga nanga lolenga zala kabwe na sambela kanzambe abongola motema na ye siko ngape nani na juger o nganani o na juger moto tala moninga na ngai moninga na ngai o ici là koloba teke na bisa kiote parce que pourquoi la surprise boy na c'est bisa yo lili azu mosala et puis ninga zana azu linga pe mosala kuna tezela lili nyozolo belao lili kako ya biso lili na biso kakati lili onga na yebi lili na biso siko azu mosala na cité continuer zela kuto azu benga mosala ngonini azu mosala na restaurant azo servir na restaurant ce que zoloba kitoko nyoso za na marchandise nyoso olingo songo kenango na cité o boka ngo na poubelle pokune ko za na valeur te ya bien koleko bazali azo kende musala ni yango zo kende la après ba conseil ba toli ebele na pesio maman désolé makelele na bino ezo salanga mutu pasi maman désolé mbule police tango bilamba te kumitungisa mate esina kotsa ki bilamba avant mbule banda mbulo ekata ta kokata te tika mbula pembeni tika makama mbulo zo batama ozo kima parce que ngwe bisanga que kaka ndenge marchandise za kitoko bwe ya kotonda boye ya ko vimba parce que ngozo nyonso oyo okeno bwa konka na cité kuna nazo kene mosala te oyebi combien bazo futa kuna combien bazo futa yo yebi loba combien tala oyebi ata salaire te mozo tuna tala okoko kende kuna sali pona 3 mois bafutuka mois moko pe bakati susu mbongo pona ba retard nazo yebi sayo kuna bafuta ka bongo na cité ba compliquer kaka batu ba futa batu oso balobino 50,000 naira ti okomona mbongo ekoma 25,000 faux cop tala wala kutu eza mbongo na zwara ta pa shetani te shetani susu na nyango wana ko pasika na ebiso shida sika est-ce que shetani eza musala te shetani eza shida ko sepela nango shetani nazo ba Chopin
yo so na mimi okuna nazo biso eko simba donc nazana loka malonga te nazo kota ba 50,000 bongo yo nazo biso okolia et puis na kopango okolia ofele okomelo ofele pourtant ba ya ba noko ba beau garçon ba komona obwe ba kosombela ko bloka kolia ofele ba nomeli so ofele kope bandaka malema est-ce que vous comprendre te malamu ngana kende ko luka musala na luka musala parce que c'est important pour nangai ozolo bawana ngana ko sala ngote na sa intéressé te mesela zela ozo mona o bazo futanga sikoyo yo kuna soko kei ba ofuto 15,000 naira mukonyo ko 50,000 naira otindela mama mbongo na robomba mbongo na kobomba mbongo okokoma na mbongo ebele mukolo nini tala Sandra nazo biso soki ba futinga na fin du mois na kozolo ko la 5,000 à 10,000 naira na bombi et puis mususu na tindeli maman comme ça no c'est là qui na prendre soin à maman pe ya mwana na ngai qu'est-ce que bon tindela maman combien na ko tindele mbongo combien ko tindela maman tala elo na bengilo awa Isaki esengeli na kende mais nazangi ndembo nga transport ngai na defiso transport na kozongisela yo donc ba conseil sur na pesio awa tolinyo sur na pesio yo kina ote olingo sela ka buzoba moninga na ngai ozobwa ka shawarma ya propre shawarma moto zobwa ka na poubelle kaka boye oh marchandise te zela non na nga zobenga yo nyobe ngwe banani ya bengi mama o zela na tala non sugiza nani oh daddy sweet daddy oh sugar daddy na o kopa bien désolé ozobela tuberculose asthme bronchite kosu eza kosila te oza na problème ba poumon zwa numéro benga po ozwa bio herbis obika na lobi tuberculose 2 semaines ya pamba obiki zwa numéro plus 243 80 19 77 77 2 na suka eskoyoki zwa koma lisusu plus 243 80 19 77 77 2 na suka wana ozwi bio herbis nazana ugoma so convaincre nga kuta nga kena cité koyebisa te makambo nga na yebisi yo koyebisa ye te azoyebisa nga ke te ok naza pa ugoma olingo ya awa yo pe zuele kaka yo ya kakasi yaka nayebi ko yo lingaka bloka malonga o ok yaka banda koya yakoya kumemanga na shop ibana yakoya leo na oliaka pizza yaka na tacos bebe sweet guy nazo biso sweet daddy tala ozo solane oyo eza emeka Nelson to Mike to Hervé to Donald tala soko zalaka moninga na ngate de ngoko zo papola moko na papolo bien te ko silika te yebisa batnyo soti yebisa batnyo soki ngana za ndumba chelt mama sawana zoyoka te baloba kango boite mama zana zoyoka esalaka mabe tala mama ebini no salaka me koko kanga ngote olobango te na ebisa zoya moninga na ngai na ebiso defisanga mbongo wana oso imaginer omoni yo mto kabila rabiso ba provision kolia siko soki provision esili to kozwa mususu wapi ya kolia problème te na ko defisa yo metala mona cité wana tango kende fongola misu ba yaya bazakuna ya kitoko ba playboy tala tokei nazo peso tolozo kate so okene cité kene no cité ngala okene cité te o nazo ebisa yo ngana kokende te na ebisio nazo kende musala ngo mais defisanga transport sina koma kio bofandi nde awa sweet daddy nangai sweet daddy bongo sweet daddy azola kisemi subo ndenge nini est-ce que landi parti oyo malamu te ok tokomona na sima bongo tikinga mbote mama te tokomona kala mingi te tozonga prends bien soin de toi Sandra prends bien soin de toi otikinga kabwe atelo kwa komela te na kala mingi tenga pena kozwa kaka eza tour à tour prends bien soin na yo
Ngape kalate na kukuta na lolangwa vi na ngai. Ugo mamona na nga mwasi. Ugo mona na ngai. S'il te plaît yaka. Na yo ki kozebisa moninga na yo kozo kende cité. Siko kotika nga na nani? Ugo Mama Zela, s'il te plaît maman, tala. Esengeli na kende cité. Esengeli na zwa mosala, na luka mosala. Tokoki kofanda kaka boyete, to continuer konyoka maman. Eza moninga na ngandi azo sunga biso. Na boko na zwi mosala te, ta musukuna na kozo. Komi tungisa mate. Na kotindela Nancy. Maman zoka bien te. Tika te Nancy azonga awa, a prendre soin na yo. Comme ça ngana kende. Na kendo se débrouiller, na luka mweluka kolia. Esengeli na sala. Pour la kofuta ba nyongo. Et puis na prendre soin na yo. Maman milaba kisi yoka bien. Maman, kopela oyo, maladi ezo mata mbula na mbula, mikona mikolo, eta eza kobeba se kobeba, po mbongo ezate. Olingi to continuer kaka boye, mama tala biso. To continuer kaka boye. Maman, noko, pembe na kaka na kingwa boma biso. Dikola bomengo papa atika, s'il te plaît maman. Te. Baby ke na lingaka baninga na yo te. Ata waza na cité wana lili, na lingaka ete na sepelaka na yete. Na sepelaka na bango te. Ya on a bisa ko sala confiance, ko pesa baninga no confiance te. Maman, esaka ka moninga o wana, wa ko sunga biso. Et puis Lili ça changea. Lili a lobike, azu musala bien na restaurant. A comment ko servir na restaurant. Na kende kuna ngape na travailler. Maman sengi na kende, na tenter chance. Na sala quelque chose comme ça. Et l'on la biso na pauvreté à bon doki. Oui, kangi biso bambule bele. Et sengi na sala. S'il te plaît maman. Kalaming te ko simba. Nansi akoya, akofanda na yo. Le tonga na zoluka kuna na cité. Maman eloko moko te ko komela yo. Aux assure, nas assure. Et puis na ko réussir. Na ko songa ko prendre soin na yo. Okozala susu yo mon côté maman. Zela kala mingi te lobi okolanda nansi akozala na zela Cassandra a defisanga transport na kende. S'il te plaît maman. Maman na promettre yo na pambolio na ko pesa yo fierté okozala fier yanga mwana na yo ngana ko permettre te soni ezoyo maman likolo na ngai oyoki maman na kendo likolo maya omela na zebisa yo maman bayela kibiso manyoko na inyam kuna to zelembula soke tili ko beta comme ça na lambelo inyam olia maman na ngai wa bolingo tika kolela o maman na ko rendre fier de moi okoka bien maman nazoya nazolo kakolia nazoya maman kasi yo moto miku eza konyokola nerf sciatique colonne vertébrale ozana posa ya kiné yaka na avenue de la paix juste na se apoma tete kende juste en face ya terrasse pistis kende okuta docteur Jean Yongo kasi na lobi zwa numéro na yeso ko lingo benga ata bakoti soli bende na mokuwa eza kolongwa zwa numéro 082 42 47 792 moninga nanga zawa te lelo ayawa te nayebi ke ayawa te nandi mpona kokuta na yo okuta na ngai. J'espère que nous sommes bien. Nous sommes bien. Actuellement, on a yende pour nous discuter de mon mouké. Bonio. Ok, merci. Boni maman kasi. Maman zabia zana kati kuna. Te nabi na okangi sonke maman zobela na bitena kotala yo na rendre maman visite. Siko te maman zo azana bien évolution ezo ke malimbi par rapport à traitement zozo. OK te ce qu'on a comment penser que au luka moyen pour que au simplement bakisa malamu et nazo mekao nazo sala tout nazo sala vraiment tout nazo continuer pe ko sala tout pour que maman yoka bien te nazo et singlo zo mboluka ni mbongo o meme na hôpital à Malonga et ça ndika mbongo naza na mbongo angonde te na dépenser nyonso nazalaki nango oyebi ke mosala nazako sala na mboka oyo ici na perda yango eza facile tel ka oyo nazosala kaka nazobundana nazopesa le meilleur de moi-même. Hugo ozoloba ondire oza na confiance en toi te mais yebaki oyo tozolobela likamba mama na yo
Je pense que tu as aussi mon moi si. Et c'est que ça quelque chose. Vous jeune fille, quand ça quelque chose au Cambongo. Vous êtes capable. Est-ce qu'on a ça la nini? Normi bon penga na komi bon ma pétéo. Tala. Depuis condition ou banda, depuis accident comme la maman. Ils ont facilité pour na biso. Et comment passivement to comment ko souffrir. Tout ça na choité. Parce que le problème exactement zanini. Problème exactement zanini. Ils ont une longue histoire. Ils ont vraiment une longue histoire. Ugo. Longue histoire nyonso. Ils ont une bandeli, pesarana suka. Yo bandaka quelque chose, bandaka quelque part et puis na comprendre. Ok, le coup insisté. Il y a qu'on vend dans la bétoli solo. Ok, problème te. Est-ce que vous avez que garçon Oyo, Azali, chérie à Sandra, à Monaka, Ugoma, Mukolaka Kozo Sandra, et pas Yaba Ugoma. Est-ce que vous avez Kolanda, na lobby, deuxième partie à Goyo. Ozo mona tangu okama sang Oyo ya banko bapraka kiwana. Oui na yoka sango nango. Sikoyo tangu bapraka ki danse banko wana, mama zalaki wana, bata moto bazako kima nde batutaka maman koyaka. Siko depuis ba memaka maman hôpital depuis jour wana. Maman akomakaka soki olongo na likambo likomsusu ekomi kuto ba veni na ye ekomi kokangama ekomi ya kosangana so bokepa docteur mususu ote ba veni na ye eza trop fragile et salibwe mais sikoyo tellement zaki braquage muto doit charger makambo na zate alors to sali nyonso to teki nyonso to zalaki nango pour que maman zo ba soin ya malonga ata mabele ya pamba to tikalaki nango wana to teka yango sikoti lelo eloko moko te salami. Et là, comment ils ont salama, ils ont évolué. Ce qu'on a salani. Et là, tout ce qu'on a zakaka, le sambo, nzamba sunga biso. On nous a la raison. Mais Ugo, mais tu pourquoi vous permettez quitter ngana kota likambo na yo na ndenge nini? Ugo, en vérité à propos likambo eza que ngai nazaka na misu likolo na yo. Ngana talaka yo. Oui, non, nous avons des opportunités. Il y a des bisayo et zakati ya mutema na ngai. Siko comme ngonga yango, ngana bisayo. Ils ont que posant un problème au mais ils ont que na talaka yo makanisi na ngeza et pas na yo. Nous comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Et on a méga koloba que nous avons besoin mangano tous en relation moko sérieuse. Nous avons pour ça que yo nanga tozala vraiment na relation moko ya bien na ça besoin zala surprise te tango de temps en temps na banda ko ya awa ko mona yo na sana posa oyeba ke na sana affection moko pona yo na sana ba sensation moko envers yo te zela non zela soki nazo comprendre malamu oza na posa okomo bimana ngai et puis obimaka na monika nanga Sandra te zela kana tuna yo tala moi je pensais que ozalaki chérie, il y a mère amie dans Sandra. Ugo, naïbi ko ebi ki naza mutu mo responsable. Ça garçon mo responsable. Parce que pourquoi au monde qui net on dirait ngana camarade nous tozana likamu na kati. Wana mwasi wana za ya mutu nyoso na quartier on a na mboka na biso na ngwa yebite ke Sandra za ya mutu nyoso. Nga jamais na kurundima na vivre vie na ngai na mwana mwasi oyo akaba nzoto lokola mapa ya Ophéline. Sikoyo yo yebaki nyonso wana sikoyo obimina ye simoza na posa pe oya kozananga bolingo zelanga na tuna onano pourquoi on continue toujours kozala na ye te nazaki na posa na ko décevoir yete yo mona garda ke non pembe na ngai na ebisaki ye ke ndenge za wana atika nyonso mi azolinga te zela non likolo ya 2,5 millions. Yango zana posa ngai na trahir moninga na ngai Sandra. Oyo asungaka libota na nga oyo. Ye mutu de temps en temps ayaka na secours na kati libota na nga. Akoma lokwa ndeko na nga mwasi. Elle comme na posa olingi ngai. Yo, ozo senga nga na bima na yo. Senga ngai na bima na mobali ya ndeko na nga mwasi tele nazomona chair de poule bimi ngai nzambe oka mawao oza na posa na trahir mère ami na ngai parce que comme na posa osunga kali kwa lisungi na yo
te oza lolingi ya mwasi oyo mobali suka monyo kolobaka te yo esengeli na prendre soin na yo esengeli na batela yo esengeli ozala mwasi nanga vi te nazala posa te ke yo mwasi kitoko lokola yo okende kokwea epai ya mobali moko azanga ntina to shege to kuluna moko boye to mutu moko azanga valeur parce que kitoko no ezala ya valeur ebele est-ce que nebi te soki ozocomprendre wana eza basentiment ezotala motema na ngai et puis nayebi si yo 2,5 millions wana ekosunga batraitement maman et puis yebaki mbongo te nde eza problème mbongo eza problème te zela pesanga kaka compte na yo comme ça on a transféré le 2,500,000 wana mbongo wana epananga eza mbongo malonga te eza grave te parce que ebi na travaillaka na malebo et puis nasalaka makambo ya bavente ba parcelle voilà mbongo yango oyo il suffit opesanga ka numéro na transféré le yango direct Ok Mao namoni compte na yo oza na mbongo namoni oui okosite oui mais na s'intéressé te oui nayebi ke naza na posa mbongo oui kutu te toza na posa mbongo na libota na ngai naza na posa mbongo wana mpona mama na ngai mpona nyonso te kutu tozangi na posa mbongo me ogima nakotrahir meilleur ami na ngai te likolo ya 2,500,000 naira wana nakosala ngo te mwana mwasi wana asali ngai bolamu ebele asungi ngai mingi ata lolenge nini okobenga ye osunga peuple otiel molaso aza kaka moninga na ngai nakosala ngo te ngai Ugoma. J'espère que vous comprendre que makambozo loba ezala nzela te nayebi que oza femme mature et singi lo comprendre que yo oza na besoin les sungi et puis tala oui to nayebi que oza toujours le camarade non oui ça camarade na yo mais ça ndeko na yo te mais yo naza na poussa o rater opportunité o te ko rater opportunité o te soit meilleure décision o ko za na avantage na yo pe ko sunga bon moi na yo parce qu'il y a rater opportunité te pourquoi le ngo o rater opportunité kana ko big sa bon moi na yo oh gina bima nanda kuna biso bima nanda kuna biso tala ozo matisanga moto na motema te bon ok nati de loka c'est 1 million nano comme ça au côté ko réfléchir et puis on peut sans réponse ici et ça pour prendre soin maman na yo ok na kende ok na bima nanda kuna biso bima na ça la posa ko silika te bima te pesa nkaka numéro à compte na yo na transférer loka mbongo nkaka siko ok ma bima ok ma bima nanda kuna biso que na solo ba na tindo nano 1 million comme ça fanda o réfléchir ce que ozui moi maye la bien ko benga ngai bima siko mama no azala kaka bongo te na lobili kambo ko le kambo te na ko sala tout camarade nanga ayoka et puis ko yeba te est-ce que c'est le kamala mo ko sala ugona na solo bila malade ya mama na yo na bima kende bima tikanda kuna biso bima kende et comment peut ça solo bima kende Tala. Est-ce que imaginer vraiment parce que à outi cité ayena ba mbongo na ye na bi te ninga na gagner pe mbongo na ye ce que ça na posa ngai o bimananga après ko bimana muninga na ngai Sandra te et ko sala mabongo te nangate nange ko leka bongo te te ngego simba te te namona susu makolo na yo na lopango ya mama na ngai okoyeba. Exode chapitre 20 verset 17 ngakotanga ngo ayo ezali te yokoma kaka soki filme esili zwata ya kotanga ndeko comprendre. Osée chapitre 4 verset 6 tanga verset wana ekofortifier kondima na yo ugoma chéri kitoko boni ni nyango enaza bien namoni ozo sa musala ozo kombola lopangu ozo tia soina kati ya lopangu boye ndeza ka bien boni mama lelo kasi mama za bien asa pe bien en tout cas on a bonne nouvelle ça vraiment bonne nouvelle na juste que na peso mambote quoi na saluer oui ka pour saluer ngai ok merci kasi lokolo saluer nga kasi salut merci kasi te atayo moko bébé funga makate na peso salut pour répondre kaka bongo te oza la bienvenue awate ogema oza le bienvenu awate parce que ozali mobali ya camarade nanga ya mère ami nanga atobenga ke nani oza boyi malamu awa pa na biso te
est-ce que c'est un escamot de Tokoro sur la makamon calmement? Ça pourtant tout temps de konayo. Est-ce que oui que caméra minayo akoyani a onanda koute akokuta la penga nanga awate Tokoro gérer makamon entre bisomi balé calme peu posé. Tala. Na il que moi quelques bilou comme ezali awa. Ne bi na pona maman pe ezape anakati zoa. Oui biso quelque chose. Oui. Moni na kota ki mo supermarché na bité le kwa na zoya awa ne maboko pambate. Na ça la poussa ko tourner loko moko. Te ozo sentir ndenge nini? Na ndenge nini? Te ozo sentir le côté. Te on dirait aux ana posa que ozo sentir que ozo trahir mutu, ozo trahir des camarades no. Te na bi na exacte que na ozo trahir ye. Te est-ce que ozo na conscience te? Ezo le belo bongo te. Te siko ndenge za wana. Ozo na posa bima na ba mère mimi balé. Yako zo flatter na ba cadeau. Et ça bongo. Est-ce qu'on a conscience de le belo côté? Yebi sanga que ozo na conscience te que ndenge za wana ozo sala mabe, ozo kabola relation ba tumi balé sans ko ye ba to ndenge ni nango. Et ça pour monter n'ozo kanisa. Pourquoi ozo sala net que na mona ke nazamu tumabe. Ozamu tumabe. Wane sengili tolo ba vérité fara. Ozamu tumabe. Tala. Malamu lokolo moko bimisi yango. Ogena ozamu tumabe parce que moto azana posa abima na ban camarade mbali. Et ça que ozamu tumabe pozo kabola bango. Kutu idée on est uti wapi na mutu na yo. T'as combien d'années coûte on gagne yebi yo na ye 5 ans. 5 ans oyo vivre na ye oyo fandi na ye. C'est comme bendo ngo kata relation na ye pour que obebi sanga na ye te. Parce que ninga wana soko bimi na ye obimi na ngai comme ça ko luka moto mosusu on a chasseur na zamba te. J'ai expliqué yo. Soko lembolo ko mingi lobi ko luka shimbiriki lobi ko luka soki ndeke ni nyangwana. Tala Ogina na lobina za na posa ya kozala na relation na mobilité depuis na salaire na bota mwana papa kima na lingaka susu bongo te oyebi kina zaka na mwana oui et bien pesa la banka tala wana et c'est comment assez suffisant pour que ngana protéger vinangai loko na salamaka ça ka isolé oui mais na lobaki eza erreur ya suka oyo ngana zuli leçon ya vie na koko sala subuzo bate des problèmes te mais ngana reprendre les soins mwana nzambe na ngai na biso na okipe yo na okipe mwana na ça près parce qu'on a ressenti pas dans les profond biso to zane sengote esengo ezata mukete entre ngana yo na mobali ndokelo kula yo esengo kozala ta mukete parce que ozo sala camarade nango ozo sala ngai na bima kende siko mkado na ela ki na chango wapi Omoni na ilaki maman moi biloka rolia bien supermarché ba pompe za wana moi biloka bien tala kaka na cadre fair play quoi na cadre fair play zoko na bikende ogina na bikende te na bite makasi ba kado yango na kokotika na ndimi na kende ogina kende na il y a quelque chose te ogina kende to za na posa ke na réagir mabe na lobi kende na sala nga na posa problème te na lingi na nga trouble te ogina kende bon na okene pe pa itikasi nga na okene te ti yo ozwa koli oyo parce que na bi ni naza nango posa ogina oza nango posa a okozwa te kende na yo siko yotala soko boyi nonga ça va mais soit ta cadeau na ngai ogina na bi kende na kosopelo mai osambwa oza na posa te obima wa te olingi obima awa na mai nzoto mobimba opola te soko zali ni kelo ko sala kaka donc olingi opola mai alors ogina kende ogina nini ngo nyonso yo na bi kende na kobenga moninga na ngai yo na kobenga Sandra ok bon siko zwa kaka na sana posa nango te zonga nango memela ngo Sandra yende sengeli azwa biloko parce que ye mwasi na yo ngai te kende na kende nango oboy ko kende bon ça va zela kasi na benga Sandra te na lobi na zo tuna kasi ata kado na ela ki ozwati te na bi kende nango na boy problème na lingi trouble te kende nango Osée chapitre 4 verset 6 est-ce que noté Maman Bakisa pe Exode chapitre 20 verset 17 nabi pardon kine ni nango ozokate okina ni nango na yo ni ozokate ngo kufa na maboko nanga ona ilo cadeau empoisonné kuna kombola esko zala kiao uche salite o soni bwendingi
Ko imagine libala lelo. Eh Ogina, ninyango pe motabona ye. Ninyango. Wewe usanini awa? Wewe usanini? Eh. Ogina na mama makamla boya ki yango yo. Omoni siko, omoni logo sali. Omoni logo sali. Tala mwana na muke. Asale ki le Cassandra. Ake panza sango. Oui le Cassandra. Zabena ngai. Omoni siko makamosa. Na epe kisaki ko yaka no sawate. Siko ingelo banini? Te, oyebele ko ngelo bate. Oyebele ko bate. Akwem sa satra ke yo, ozo pesanga mpa ko ngobala, ozo propose ngalibala. Ozandoki. Akosala logo te ata yebi ko sala nini? Ngana sepel na yo. Akosala ni obaka kapesa ndango bwe sango nga chawo wapi. Te, ozala mobali, ozala mwasi te. Ozala te. Est-ce que moi sinon nga mabe? Est-ce que ça mabe? Siko olo mokupa na bino yawa. Olo kelanga problème. Na bisa ki osandra za moninga nga na ko trahir te. Problème nga na ni nango. Ni nango nga na yo. Ni nango na solo bozo kate. Te. Ozobanga Sandra ni Sandra Sanini. Ozobanga Sandra ni pona nini? Ngasi na bebiso ngala bebiso la relation na ba camarade na yo. Sandra zelote. Te ozamu tema mbe bozandoki. Bima na ndako na ngai. Bima na ndako na ngai na kotindika o. Na ko bakoli banda. Tala obiki quand tu les as na mai tene. Zelana tuka mai. Zelana zo mai. Bima na ndako na ngai. Bima na ndako na biso kende. Ogina motema mabe. Ogina za motema mabe lokelinga problème. Ogina. Ugoma libaba bweni nango nasambela ki avalala nasambela pela tongo kokosala mabwete. Merci na Manzel Richana et Boubedan wapi Bobette Kapumba Mama Adeline Luyeye j'ai tout singa na badeke koya na ya pana pino chance to kuta na nzela awa yo nani comment c'est quoi on réussir on réussit kokabola ngana camarade na ngai combien d'années on ngala ba na Sandra likolo na yo azipinga mbata na salanga bongote likolo na yo alobi ke ngana zobotola e mobali comment na kokoko sala bon kokana kokobotola moninga na nga mobali nyoso ezani nyango tala siko komisi ngai tala siko sepeli ke ngai na bebi kabana na Sandra pour profiter l'unique muto azako sunga ngai camarade abokisa kinga te waza ko changa po na pasi nanga tala ndo kabolinga na ye zambe ko juger yo ozandoki ozomopala ndoki sa mobala ndoki ogena osisi ngolo banini parla ke na sisi te mutu neza bien te ngande singina tuna yo mutu eza bien ngani na koko ebiso ke mutu no eza na problème te hotel misanga na nzela olobalanga busoba sali eza mabe sali eza kitoko eza mabe te naza koya kutu na ndako tala malamu na mone loko na mona mobimba na ndako na ngate te soko yaki na ndako na ngai na ebiso rière olunga ko bimate ngai ndenge pena koma kuna toza ndoki otala oza kaka mutema mabe te oluki kabula bondeko ya bandeko mibale te yebisa ngai na kati ya communauté oyo yebisanga nani mobali oyo abima na Sandra te nazotuna yo mibali nyonso baza na kati ya royaume oyo na kati ya mboka na biso awa na kati ya commune to quartier na biso yebisanga mobali moko oyo nanu abima na Sandra te sikoyo etali nga na nini asa mwasi te siko nga nazotika Sandra pour que nalanda ona vivre na yo siko totuna nga so mutu nanga eza bien est-ce que ozo raisonner siko oza na posa ngai nazalaka na Sandra ugo est-ce que ozo comprendre etalinga te na yebi ke oza motema mabe o réussi kokabolanga na Sandra d'accord ok ndeko na ngai yebisaki ngai na yokaki te ndeko ya Sandra yebisi Sandra amonaki ngai ozo proposer ngai est-ce que nga na chérie na yo est-ce que nga na mwasi na yo nzambe ko juger yo obala motema mabe ndoki tala ndenge ezalaka. Est-ce que baninga boyepe lelo na kisasa bazalaka kaka azana piaka azana pasi yango mobali azako mituna 1 million 2 millions 500 000 lera correct kolongole na pasi soki ndima kaka akoma chérie ya moninga oyo ya mobali ya moninga na ye. Est-ce que lelo mitema ya bato ezalaka kaka peto na ba reconnaissance ya bolamo bato basalaka biso est-ce que ezalaka kaka na lobi na yebite kasi yo mitumiku ezako déranger na lobi yake pa ya docteur Jean Yongo zwa numéro libende umena lokolo ezako longola ata lokolo moko eza molai mosusu mokuse
docteur Jean Yongo ako soigner yango zwa numéro na ye pour na ba nerf sciatique na yo pour na problème ya kiné zwa numéro 082 42 47 792 wana ozui docteur Jean Yongo kasi botuni malebo. Est-ce que les Kambouya ba Pierre Tombala $200 au lobaki? Est-ce que Zaya solo? Oui, et Zaya solo. Zwa numéro ya maître Massamba plus 243 89 67 67 899 na bandeli 089 67 67 899 wana ozui maître Massamba Pierre Tombala $200 kasi ba nyonso tolobaka awa soki obosani benga malebo movie na koyebisa yo ndenge nini osala. Le temps pour moi na pesa merci na ba maman na ngai ya fan zone Europe na moni Sœur Solange bonne année Sœur Caro Kazadi merci na bino kasi kuna na Afrique du Sud na bosanité champion Dieu Nzambe alifindika yaka mwana mwasi zobanga nini kita tukende kita tukende yaka zala calme ini teko sala place au bweko place za penine puis teko sa nini awa ma chérie zala est-ce que moninga na munduki est-ce que moninga na machette c'est relaxé na sa kuluna te esanga moninga no lili fais-moi confiance yaka tokende tala c'est relaxé on met place oyo ezali esika yo okozwa nyonso biano nyonso o lukaka na bomo ina yo nyonso ba problème na yo nyonso ekosila na place oyo komitungisa mate se relaxer yo landanga kaka Rosane Sengo dena mimi owa Rosane Sengo est-ce que ozo comprendre eloko eza koleka awa ou goma aye cité camarade na elili yeyo kasi awa azomema ye wapi yaka moninga na nganya sikozala kitoko yaka nazoba yaka zala calme nasa ozana ngai yaka poko zobanga nini yango te kobanga te yaka ma chère yaka ma chère yaka landa ngai yaka nyoso kozala kitoko ugoma yaka ko sepela lili ozomema nga wapi za calme on fait tout. Est-ce que c'est la malamu yango yo pieba vérité tikala kaya ko bata malibela te parce que si on écoute la vérité on peut comprendre que vérité et ça vraiment ya yo parce que vérité et bata makate et puis yeba na zamba soko moni nyama kokima to azolanda nyama mosusu to nyama mosusu nde azolanda ye parce que moko entre bango dalia ka moninga est-ce que ça comprendre hey yeah. Oh, soki pe panganga soki pe nani na lobe na yebite kasi tobo sanate nyonso oyo toza kotala ezali lisolo ogoma azobetela mwana na ye Nancy azobetela ye lisolo parce que eroyo azana mbetu o ezali ndenge lekaki parce que moi naka moi ki que maman azalaka na mbongo akisi yango abeteli mwana na eli solo awa est-ce que comprendre que liya lobaki azwa mosala na restaurant la cité ugoma pe aye tala esika mosala ngwe memi bango epa yanganga kisi merci na ba mama lukunga funa changu moamba merci mingi pe ba mama ya Suisse na bosani pe binote ba mama ya mbandaka. Jeune fille, n'a pas ressenti pas si na yo. En tout cas pas si no leki. Parce que zo continuer ko bunda bitumba yo moko. Te ezaka bitumba pamba te. Souffrance na ngai et déborder leki même ba komba na pasi. Yango tina boye nanga awa na ye pona te. Jeune fille, zala calme. Oye na place à malam et pas à barugo. Solution zalaka souffrance et bimaka wate. A okobima molongi. Ça la calme. Est-ce que mini nazol banayo? Ngai na bikisa na sala na boma na bikisa. Ça la calme. Est-ce que bisayo? Tala vérité zala misunayo. Vérité yango nazotanga ngo na misunayo. Ça la calme. Ozo mona bitumba. Oyo. Ozo bima. Ozo mona bitumba bundaka. Eza na mutu moko na libota na bino nde ya kombataka yo. Pendant que mutu ne singla kinde azala mobatel na bino mais ye akoma lokola adversaire pe oye bomaka bino. Et ça y est.
Et puis yende azawana azana posa côté ka nyos o papa no atika ozana raison eza noko na biso te kanga mnoko nazolo banon nazo mona problème na yo surtout na kana yo jeune fille kana oye nango awa gai solo keza mabe ata pasi luti ndenge nini kokendaka ndako nganga te parce que eza na moto moko 2000 ans passé andimaka kokufa na ngomba ya Golgotha humilié pour que ngano tobikisama kombo na ye Yesu Kristu yene Messia ngana yo problème nyonso kokuta nango mimango pa na ye alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Et pas nganga te po nganga ye moko paza na mikumba alukaka moto nini akumbela ye. Est-ce que zako yoka mokola suka koloba te koyoka kite ndoko na yo akomi lokola ngomba liboso na yo obstacle munene nyonso yo salaka ya malamu ya salaka tout pour que nyonso wana ebeba kutu akomi ko combattre mama na bino akomi ko funda ke mama na yo nde aye na bondoki eza ko tumisa libota na bino te olukoloba te tikanga na ebisa yo koloba te suki na zoloba mais wana eza problème malonga te pesa camarade no merci wa yeno awa pesa e merci parce que awa solution ba problème na yo ezali awa solution ba programme ya problème na ezali awa lobiko ezali ndimela ngai ebisa ki yo moninga na ngai alobi ya solo makamyo sa solo ya solo zala calme ko sakate tika on koko di koko ma solo la bien zala calme desco ça va sikoyo lokolo oye awa requête nous nini te yo zana droit ya koloba ya ko répondre na motuna wana te yende esengeli azwa makambo na maboko et puis mutu mosusu ta koko simbela ye yebisa ngai ozana posa nini jeune fille bolimbisi mutu na bwanya merci mutu na bwanya nyonso nazana posa nyonso nazana posa pauvreté oyo ya zoni oyo souffrance oyo esila esuka esila s'il te plaît sunga ngai et ça n'a prix à payer pour que ozo résultat nyonso yo le prix à payer ezali ngai na ebisio merci na fan zone de Malebo Mouvu Kinshasa na lobi tokutani biso banso le 8 mars na espace jardin Ngola Béton à partir ya 10h. Maman, eza nango malamu mokola le 8 mars mela masanga au festoyer au soirée liputa. Eza nango malamu mais kozwa mateya eza pe bien surtout thème baza ko exploiter, eza vraiment important pour na yo maman, soins internes na soins externes. Yaka ko kola ndenge ko sala mafuta ko sunga loposo na yo pe ko yekola savon nini yo sko kola kanango. Maman yaka moya koloba mingi na TV eza te ngongeza moke yaka na lobby espace Ngola Béton juste na se à point échangeur tala asengi ngai lokote kaka pamba boye asengi nga onko tabate ngombe te pour na sacrifice ata sosote pamba kaka bongo zala calme mais ndenge nini bébé oza ko se plaindre mingi est-ce que na ebisa ki ke akosenga nyonso wana na ebisa ki yo akosenga ngote zala calme asengi lokote ti yo ko banda ko yamba mbongo ti mbongo banda ko bima pa na yo nde oya ko sala sacrifice moninga na ngai yo bébé oza mwana mabe donc yo oza na connexion ya boye ba relation ya boye bisika ya boye otiki ngai na nyokama na nuna na kuba kuna na village oza moninga mabe te olunga ko ndimela ngate ugoma combien de fois nga na bengisi yo combien de fois na bisio yaka to solola yaka mais yo ozo linga na ote et puis na yebaki ke yo za mutabalo sambo mutabe église talabo sana na ma église na yebi yo na boya ki yo kanisa mabe o kanisa mabe na skala komema yo po yo ba bible leki mingi mais siko tala talili bosana makam église mitala talangai tala yo talangai tezila téléphone nangezo sonné téléphone nangezo sonné olingo bala yake paya mayoyo na immeuble Selimfama na quartier 7 na Njili awa makamba za koloba réalisateur aboyi to lobuto yoka mais ndenge nini
Na ndenge nini? Nini? Na biso asali crise awa moyen te. Te, bongo te. Eza bongo te. Zela na koyeba ndenge nyonso elango solution. Na yebi ndenge nyonso elango solution. Maman, mwana konyoka mana asthme, bronchite, kosu esilaka te, problème yeba poumon na lobi tuberculose 2 semaines obiki. Yako zwa numéro 080 19 77 77 2 na suka. Tala la émission, oh ça magique. Tala, obete simbi na émission. Bébé zala calme. Na ebisa kiyo. Na émission. Nyoso calme. Esa ki ombonge koya okosunga libota. Tala. Na émission siko vie na ngezu liberté. Lilio. Lili moninga na ngai. Lilio. Oh nzamba sali. Na tindi leki na ngambongo. Na munya rappelinga lisusu. Inaza nesengo. Zela. Na munya rappelinga. Oh ni nyango. Allo? Yaya, otini na mbongo bien. Merci koyo. Likamusu to sala masikoyo. Te kitisa motema yebisanga. Kitisa motema solisanga. Eza mama na mbongo ni mama kufi. Nini? Mama kufi. Nini ngokomi? Na yebite kata ngotini mbongo we. Na lila keno bimisa mbongo. Na mona akangi asale crise na mona ndire peut-être mama kufi. Motema nezo betali sisute. Mama ya sunga ngai na sala nini? Mama tanani boyo ndira kufi. Ndira zo pe mali sisute. Ewo. Nini? Ewo. Soki filme. Oh, c'est Pelissa Kyo. Topesa merci. Na Hervé Ladou Métallique, Papa na Simon Alexis, Caroline Esther, Samuel Chris Benny, na ba film Kitoko Boye, Lobby, Stéphane Ezali, même chaîne, même heure. Et du nouveau à Kinshasa. Du nouveau en RDC, BioHerbis, la médecine naturelle avec des produits très efficaces, sans effet secondaire pour votre santé, car la santé n'a pas de prix. BioHerbis, solution à santé na yo. Et autres traités maladies nyonso ya poumon, oyo esi la kate. RDC sauvé, tobiki, nanu ezalate. Melelo na produit BioHerbis ezala obela tuberculose ya makasi, bronchite et silakate, asthme chronique, rhume, kosu lokola drum. Bio naturel 2 fois T. Ezala obela asthme chronique tope sinusite. Kobangate. Ate tuberculose et coma chronique, kobangate ndeko. Solution ezali. Bronchite, pona bana mikie. Kosu, pona ba bébé. Mikolo, komitungisate. Ezala fièvre et silakate, ezo sila. On a traitement ya tuberculose. Des mois ya pamba obiki. Na produit BioHerbis 2 fois T. Bantulam pa kaba mon appelé V. BioHerbis produit ya banamboka. Avec BioHerbis sango et tamboli pe bato ba poni bato bazo bika par tout le monde. Contactez biso na plus de 100 BioHerbis 2 fois T. Omeki, Okangami, BioHerbis. Na BioHerbis, produit ya banamboka. Wapi bino ba maman. Ozola la maman, la Mouka, le 8 mars, na espace Ngola Béton, à partir de 10h, qui dit Baté, Zalawa. Eboya ebele na journée de la femme à l'espace Jardin Ngola Béton. Ngabe naza awa. Na Malebo, grâce à Dr Richard Trokuta na le 8 mars awa, pour na lobby rendez-vous à simple, na C échangeur, na C à point échangeur, na espace Ngola Béton, bisuno sotorozala. Parce que nga Malebo. Na 10 000 fois pamba, aux 8 savons Ngola. 8 mars, ngape na kozala, na Jardin Ngola Béton. Maman kozanga te à partir à 10h. Boya déjà bon aujourd'hui maté à bien kozala na Jardin Ngola Béton. Formation, exposition, conférence. Maman kozanga télé. Maman boya ebele.
donc tobengisi bamama tobengisi bajeune fille donc boye ebele donc tozela bino na jardin ngola béton donc toye ebele bamama bajeune fille bozanga te na 10 heures toza déjà awa et 8 mars mama ya valeur jeune fille de valeur Kinshasa espace eza se moko est-ce que eza se moko le 8 mars ya kozwa toli balobi soins externes et internes sans comprendre tokutana le 8 mars 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana manane sana Shana manana mayana saka Dibi diba dia duda kandia da basha I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters.